oyo tolingaki kopesa avant toleka na sujet na biso ya mokombo lelo oyo ezali posa ya tata Simon Kimbangu. Dernière information na biso ezali retour forcé ya bandeko na biso ya 26. Lobi ezalaki dimanche to lundi na ba réseaux sociaux qu'il te salemaki na Mokoto, qu'il te salemaki na Brazza, qu'il te salemaki na Angola, qu'il te salemaki partout. Et si ka pana ba papa to bandeko na biso to ba papa na biso oyo bakendaki na 26 et si ka ba kotambwisaka ba paroisse na bango totali ba information na bango papa Charles alobaki bakozala na Nkamba le 26 et papa Armand pe alobi bakozala na Nkamba, papa Paul pe alobi bakozala na Nkamba. Tolandi yango pe na ba réseaux sociaux bato basali ba vidéo oyo ezali koloba ete bakozala na Nkamba. Date pe bapesaki tolanda nanu émission wana, tolanda nanu vidéo ya papa Armand na vidéo ya papa Charles. Bongo tokozonga na bino rapidement pour totuna quelques questions oyo tobamisaki. Le 29 juillet na mulo tozali toke na Nkamba. Le 29 juillet. Merci batata ba maman touti kolanda ba message oyo ba papa ba pesi biso. Je crois qu'il ba kozala na Nkamba. Motuna na biso ezali boy. Epai ya ba papa na biso. Motuna na biso pe ezali boy. Epai ya bandeko na biso bakimbangiste oyo tozali na 26. Dati topesi mokili mobimba eyoki batu nyonso bayoki. Mais biso ba analyste spirituel to mekai kofanda. Totali to réfléchir. Motuna na biso ezali. Soki bokozonga réellement. Soki bokoya réellement na Nkamba batata ba maman. Biso ba analyste spirituel to lingaki to tuna. Bokoyela ndenge nini. Wanezali motuna na biso epai ya ba papa. Soki tokozonga réellement etake baye bazali kokamba bandimi na niveau ya 26 etake baye bazali kokamba pe engulupa ya bato na niveau ya 26. Soki réellement tokozonga motuna ezali ba question ya responsabilité. On azali kotuna yango na mutema na loboko na mutema epai ya papa Armand, epai ya papa Charles, epai ya papa na biso misusu pe epai ya bandeko na biso oyo bakindeki na 26. Soki réellement tokozonga ndenge nini? C'est-à-dire etake banganga nzambe, etake bato na nzambe, etake bana na nzambe, etake bato na mayele. J'espère que ezali na lolenge oyo bino bobongisi ya kozongela. Biso totuni kaka motuna ezali lolenge ni. Wana motuna na biso ya liboso, motuna na biso ya mibale ezali boye. Est-ce que bon se prépare réellement pour na kozonga? Ezala biso bandeko ya papa Simon Kimbangu kiangane ba papa na biso ko bakenda 26. Est-ce que vous se préparez pour na kozonga? Kozonga ezali na problème était est-ce que vous se préparez pour na kozonga? Est-ce que posa ya mokili, posa ya komikumbela,
posa ya komitambwisela, posa ya komisalela. Est-ce que to se préparer pour na kozonga? Wana ezali ba question oyo biso tozali komeka kotunda. Soki to se préparer sous question et kozala ndenge nini? Ba question ya responsabilité. Ba question tozali kotuna ezali ba question ya responsabilité. C'est-à-dire ezali kosenga ba compétence spirituelle na ba maturité ya responsabilité. Parce que awa tozali na likambo ya wengete me tozali na likambo ya nzambe. Soki to se préparer et kosala mela ndenge nini? Soki to se préparer et kosala mela ndenge nini? Soki to se préparer et kosala mela ndenge nini? Nde ezali ba question oyo biso to bongisaki po na otuna bino bandeko na biso oyo to kindaki na 26. C'est parce que to landi ba message. J'espère que ezala bino, ezala biso, ezala bayiba politique, ezala mokili mobimba, bazela robele liloba moko, liloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Et liloba ya tata Simon Kimbangu Kiangani, yango ezali posana ye. Et posana ye, yango to kolobela yango na émission na biso mokolo lelo. Posa ya tata Simon Kimbangu Kiangani ezali nini? Yango ezali sujet na biso ya mokolo lelo. Posa ya tata Simon Kimbangu Kiangani ezali nini? Pona biso bandimi na ye. Pona bino bandimi na ye oyo bokendaki 26. Bana na ye oyo bazali na bilembo oyo bakendaki na 26. Pona bino bandeko na ye oyo bazali na 26. Pona mboka ya Congo, pona kontinent ya Afrika, pe pona mokili mobimba. Posa ya tata Simon Kimbangu Kiangani ezali nini? Wana ezali motuna oyo tokosukisela émission na biso parce que toyebisaki bino batata ba mama lelo tokozala mulayi te kasi tozali sendebo tozali bobele na ba information oyo biso tozali kopesa bino na ba rappel oyo toyaki kosala bino na oyo etali makambo oyo ezali koleka na kati na lingomba. Awa tokomi kokoma na suka ya émission na biso batata ba mama nde tolobaki ete sujet na biso ezali posa ya tata Simon Kimbangu ezali nini? Tata Simon Kimbangu ayebisi biso ete posa na ngai ezali ete bandeko oyo bakendeki bazonga. Posa na ngai ezali ete bandeko oyo bakendeki bazonga. Tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango. Posa ya papa Simon Kimbangu yango. Posa na ngai ezali ete tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango. Bandeko oyo bakendeki bazonga. Ba papa batikaki lingomba esikani. Ya liboso nano tolingaki kotuna na ba papa na biso oyo bakendaki 26. Na bandimi na biso oyo bakendeki 26. Est-ce que message ya papa Simon Kimbangu Kiangani to comprendre? Posa na to comprendre. Est-ce que ba démarche oyo biso tozali kosala ezali kobalana na posa ya tata Simon Kimbangu Kiangani? Wana ezali motuna nano ya liboso, ezali motuna ya compréhension ya message. Ezala bandeko na ye o bazali na 26. Ezala bandimi o bakendeki 26. Ezala biso bakimbongise banganga nzambe o tozali na bango na 3 égale 1. Est-ce que posa ya tata Simon Kimbangu Kiangani to comprendre yango? Est-ce que message wana to comprendre yango? Posa na ngai ezali ete tozongisa lingomba esika batata batikaki yango. Bandeko na biso oyo bakendeki atangi yango libota ya papa Kisorokele, libota ya papa Dialungana, libota ya papa Diangenda pardon bazonga elikabu ezali ba papa batikaki likambo tozongisa lingomba ndenge ba papa batikaki yango. Est-ce que message ya posa ya tata Simon Kimbangu yo na ngai to comprendre yango? Parce que ezali message
moko très important ezali message oyo ezali kolakisa biso posa ya Nzambe. Est-ce que mutu nyonso azali na capacité ya ko comprendre posa ya Nzambe? Est-ce que soki yo na ngai pe to comprendre posa ya Nzambe? Est-ce que to comprendre yango? Soki to comprendre yango to kosala yango ndengeni po to kokisa posa na ye. Ndenge nini to kosala yango ezala bino ba yebozali na 26. Posa ya tata Simon Kimbangu kianga nyezali ete bozonga. Posa ya tata Simon Kimbangu ezali ete bandeko na ye bazonga. Metoti ya molimo ya Nzambe. To kozonga ndenge nini, to kosala yango pe ndenge nini. Est-ce que to kozonga kaka lokola bato bazali kokende na match ya vita na imana? To kosala yango lokola bato bazali kokende concert. Yande kona biso Deniles. Soki to comprendre, to kosala yango ndenge nini. Parce que posa ya Nzambe soki bo comprendre yango, boko luka bo sala yango ndenge ye alingi. Soki to comprendre yango, to koluka to sala yango ndenge ye alingi. Mais posa ya tata Simon Kimbangu ezali ete tozongisa lingomba esika bapapa batikaki yango. Bapapa batikelaki yango wapi? Et puis soki toyebi esika bapapa batikelaki yango, nde eko permettre biso toyeba kosala yango ndenge bapapa batikelaki yango. Est-ce que toyebi ndenge bapapa batikelaki yango? Et soki toyebi nani yango akolakisa biso? Soki toyebi te nani yango akolakisa biso? Bapapa batikaki yango esika boye. Esengeli na biso tosala boye, tosala boye, tosala boye. Batunaka soki toyebi te batunaka, mais soki toyebi problème ezali te. C'est-à-dire to kosala yango ndenge bapapa batikaki yango, parce que posa ya papa Simon Kimbangu kianga ezali lingomba ezonga lolenge bapapa batikaki yango. Motuna na biso ezali nani ayebi lolenge bapapa batikaki lingomba? Parce que mutu nyoso avatika likambo azanga koloba lingomba te. Même à lobby le même jour azali kokufa te. Même à lobby 2 jours avant liwana yete. Mais avant akoyeba déjà que likambo yo soki lelo lobby nazate ekoki ko poser problème, il faut natika liloba oyo batu bakoya koloba yango. Nani ayebi ndenge papa Simon Kimbangu, papa Fumambaza, ba papa batikelaki lingomba? Parce que toyebi yango batata ba maman, ba papa ba yebi saki biso to kabwana te. Oui. Ba papa ba lobaki to kabwana te. Toyebi yango batata ba maman, ba papa batikelaki biso bolingo mibe kope misala. Oui. Ba papa batikelaki biso bolingo mibe kope misala. Papa ba yebisaki biso ete toka bola lingomba te toka bola pe bana na bango te. Oui. Papa balobaki toka bola bana na bango te. Mais lelo toka bola. Lelo lingomba ezali na niveau oyo yango ezali. Mais motuna ezali soki toyebaki ndenge bapapa batikelaki lingomba, soki toyebaki makambo oyo bapapa bayebisaki biso, lelo tozali ya kukabwana pona nini. Ce qui veut dire maye bapapa batikaki nde ezali makambo oyo ekaboli biso. Tango yo ozali kosala lolenge na yo, ngai nazali kotala na bi oyo yango te. Tango ye azali kosala wana kuna pe atali oyo yango te. Entre biso na biso tokomi na oyo babengaka yango, tokomi na ba doute. Confiance entre biso na biso ezali lisusu te. Ce qui veut dire kati na biso tozali koyeba makambo bapapa batikaki te. Yango motuna na biso ezali nani ayebi ndenge bapapa batikaki? Parce que pour ça ya papa Simon Kimbangu ezali tozongisa lingomba esika bapapa batikaki yango. Nani ayebi? Ezala bandeko o bazali na 26,
eza ba papa na biso bazali na 26 eza ba nganga nzambe tozali na bango nani ayebi ndenge ba papa batikelaki lingomba papa asuka oyo atikaki biso ezali papa Fumambanza atikaki lingomba ndenge alobaki ni asalaki ni yango ekomema biso na toyeba posa ya tata nzambe to posa ya papa Simon Kimbangu oyo nyonso papa Simon Kimbangu azali koloba azali kopesa biso ba orientation posa na ngai tozongisa lingomba parce que yende azali mokonzi biso ba analyse spirituelle tolobaka ete papa Simon Kimbangu akona makala par rapport ya ba acte misala pa signe oyo biso tozali komona oyo pe biso tomona mais bandeko oyo bakenda 26 balobaka ete biso bato toponaki ye oui azali mokonzi parce que bino boponaki ndenge bolobi ya mais alobi boye posa na ye tozongisa lingomba esika bapapa batikaki yawo bapapa batikaki nini botuna papa Simon Kimbangu bapapa batikaki nini bapapa balobaki nini ye akoyebisa bino soki ye ayebi te akoluka mutu oyo azalaki tango bapapa batikaki peut-être mutu wana akozala mieux placé mpona koloba yango oyo ezali likambo ya tata nzambe basalaka yango na bonzoto te kasi basalaka yango na momi banani bayebi banani pe il faut basala likambo yango parce que awa tozali koloba tobebisaki mutuna na biso ezalaki est-ce que to se prépare est-ce que toza prêt tokosala yango ndenge et totuni lisusu mutuna banani il faut basala yango parce que awa ezali likambo ya tata nzambe Adam na Eve babebisaki batosiki pase kotaki na mokili mobili lelo biso tozali kosouffrir parce que etumbu ya kozanga kotosa oyo Adam na Eve bazangaka kotosa bakoko na biso e bapapa bayebisi biso ete likambo oyo ya Adam na Eve ifo tosengela yango bolimbisi tolataki saki na programme oyo bapapa bapesaki biso na tina ya etumbu ya Adam na Eve likambo ya tata Simon Kimbangu yo na ngai tozali déjà ba universitaire c'est que tozali déjà na maîtrise na yango na makambo bapapa bateyaki biso lelo tokabwana tozangi kotosa maloba ya bapapa tozangi kotosa maye bapapa bateyaki biso tozangi kosala oyo bapapa balobaki lelo lingomba ekabwani papa diangenda lobi soki kofukama na kofukamela bino lelo lingomba ekabwani biso tozwi bato mosusu tomemi bango na 26 biso tozwi bato mosusu tomemi bango bakomi bato ya papa Paul biso tozwi bato mosusu tomemi bango bakomi bato ya papa Arma bato ya papa Songolo bato ya boy tokaboli lingomba ekomi 26 na 3 yo zali mwana ya papa Diangeli yo zali mwana ya papa Kisolokeli yo zali mwana ya papa Dialungana yo zali kimbangiste oyo azwi encadrement ya bapapa oyo azwi formation ya bapapa Adam na Eve atango basali mabe tokoti bowu bazangi kotosa liloba ya Nzambe yo na ngai maye bapapa bayebisaki biso totosaki ou bien totosaki te soki totosaki te yango tozongi na motuna na biso likambo oyo est-ce que tozali koyeba esika tozali kokende lelo tolobi ete tozali kozonga oui tokozonga tokozongela ndenge papa Simon Kimbangu pe alobi posa na ngai ezali tozongisa lingomba esika bapapa batikaki yango esika bapapa batikaki yango est-ce que yo okozala na courage ya koloba ete maye bapapa batikaki nga nazalaki te nayebaki te bino boyebisa ngai bapapa batikaki ye et soki bayebisi yo ete bapapa batikaki boye est-ce que okozala na motema ya komikitisa mpona kondima kosala maye bapapa batikaki parce que tozali koyeba te nini ekaboli biso na kati ya lingomba soki bayebisi yo ete bapapa batikaki boye
est-ce que okozala na motema ya komikitisa po ete ondima tosala oyo bapapa batikaki soki mpe okozala na motema ya kondima komikitisa po ete lingomba esala mayeba papa batikaki yango tolobaki banani bakosala yango. Est-ce que nous sommes préparés? Posa ya Nzambe. Est-ce que nous sommes préparés? Parce que posa na biso ezali te tosala posa ya bato. Posa na biso ezali te tosala maye papa songolo alingi. Posa na biso ezali te tosala maye ngai na lingi. Mais posa na biso ezali tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango. Crise oyo mutu nyonso azali na elembo ya Nzambe azali kosepela na yango te. Mais est-ce que nous sommes prêts? Ya koassumer ba responsabilité na biso. Est-ce que nous sommes prêts? Ya koassumer makambo oyo tozali koloba lelo. Biso ba analyste spirituel. Tango mokonza bule papa Simo Kimbangu Kiangani alobaki ete posa na ngai tozongisa lingomba esika ba papa batikaki yango. Bandeko na biso bazonga déjà na ba compétence spirituelle na biso, na ba capacité spirituelle na biso, na maturité spirituelle oyo Nzambe apesa epai na biso, toyebaki déjà lolenge nini makambo efe salema. Ekolekela na nzela ya ba réseaux sociaux te. Ekolekela na nzela ya ba porte-parole te. Ekolekela na nzela ya baye bazali kosala makambo mususu te. Parce que papa Diangenda lobaki bato mibale soki bazali kogunda mutu ya misatu ezalaka pasi bato bayokana. Parce que yo soki olobinga na kozwa mutu boye mais mutu aza concerné awoloba te nga na koyata makambo pepe baye bazali na mutu ya makambo oyo. Est-ce que bayebani les concernés? Baye babenda batu, baye bakenda na batu, baye bakabola bandimi. Est-ce que bayebani? Soki bayebani, est-ce que bazali na volonté wana posa wana? Est-ce que ezali? Soki ezali bakosala yango ndenge nini, banani bakosala yango, et puis ekozala ndenge nini. Yango ezalaki édition na biso ya mokolo malelo. Tokosukisa na nzembo mokili mokomi mobulu makambo, mokili mokomi mobulu makambo makomi molili. Posa ya bato na posa ya Nzambe ezalaka se bobele na bokeseni. Posa ya bato batata ba maman na posa ya Nzambe ezalaka na bokeseni. Tango oyo tata Simo Kimbangu Kiangani alobi posa na ye. Est-ce que posa na ye tokosala yango ndenge ya lingi? Parce que posa ya Nzambe na posa ya bato